mutu na ye ezala tsitsingi alingi koloba mingi nakoye mais réalisation ateloko moko te longo leta de siège atiki eta de siège babomi bandeko na nse na Kibumba na 4 village bato bakini bavillage nyonso babimi babomi bandeko na Kibumba na Nord Kivu bake koboma bandeko na biso na kati ya Beni precisement na commune ya Orisha epai ya ba ADF Orisha wana Beni bandeko na nga commune ya Orisha c'est vers Kasindi. Kasindi ezali frontière entre Congo na Rwanda. C'est la dernière cité pour kokota Rwanda. Na ngambo ya Uganda pour kokota Uganda pardon. Babomi bandeko na biso. Batombi ba moto batokufi ebele. Dans ce formatage bandi Kibumba Orisha na baba. Bakomando oyo bazalaki formation na Kibumbango. Si wewe amite bango tindi bango Orisha. Mais je suis Kibumba, papa, babomi bango nyonso. Mais non, c'est pas vrai, le gouvernement sur le bateau de côté. Patrick Mouyaya, abomi mes formations. Azomo na soka lobike babomi basoda, bachaine musul bakoboya kokota armée. Eyebi soki babomi bango tout. Atako se retrouver na zone moko n'être ciblé. Baseke bango batumbi bango me bamoto. Teni na biso babotoli bango nyonso balongo bango teni na minute klasé. C'était terrible papa. Mboka oyo tozokende wapi? Insécurité eza kaka na STT meme na kaka Kinshasa. La police nationale ye moko ayebi rwanda ye te oyo koshue polisi akoma kosimba bapeste na bafile repris na balabala na presse bata moto bakoma bilanga bapolisier bachauffeur amituka bilanga bapolisier. Mais pour nous, nous avons quand même dans ma quartier. La police a reçu de côté. On est pour nous ménager la population et comme policier, comme corona, avec la population. Nous avons traversé un moment terrible. Élection, on a cité. Élection, et l'équipe a élection, nous sommes seulement. Et c'est toujours la madame. Il dit, madame, ceux qui opposition ola oyo silo mokokala liba papa Félix akoki kokoma ta kokoma te awa bitumbe bani entre Félix na Kabila Félix kwazotala moyibi nani toki bazobunda oyo alobi tala pesaki o te tala kokoma yo ndoki pa alobi tokosongisa eloko kasi toyi odi betela maboko makasi beta maboko na makasi mpona makasi abandonner les formations. Là, vous connaissez. Abandonner le message. Bien. Vous avez les Kassai tournés. Où est le message plein en gros? Le président Martin face à Média, ceux qui t'ont pas, dimanche, tu as la lundi, tu as la Sankoro, mardi, l'autre, après, mercredi, vous ont dit ah, ma boue, comme un c'est pour la mission. Voilà, je suis venu, dans le président de Kongoma. Kolomoyo, résistance ya président ili Martin Fayulu. Bakolongola makolo awa pour la province ya Kasai. Bisika, gouverneur ya Kasai alobaki, candidat président moko te akota makolo na kata Kasai. Oyo alobi monsieur le Kutana. Et puis tosengi na justice ya Congo. Soki ya solo ezali indépendante. En l'immédiat, gouverneur wana po babengele Asamba. Président Eli Martin Fayulu lelo atie délégation na ye na nzela kokokambata mpepo mpona kokita na mboka Chikapa. Mokolo ya samedi na 10h le président Eli akokita na Chikapa mpona kopesa peuple ya Chikapa message. Botongo te dimanche nango président Martin Fayulu akolungwa Chikapa mpona koaterir Kananga akopesa message ya peuple congolais. Botongo te comme ça totala gouverneur wana atinda batuna mes chers amis soki bango bayaki na tribalisme biso tokokana mboka na tribalisme te biso slogan na biso eza Kongo ekolo moko ozala moto ya Kasai ozala moto ya Katanga
ozala moto Équateur, ozala moto Congo central, ozala moto Bandundu, ozaki d'accord congolais. Tokolanda ba discours insolent te, tokolanda ba discours tribal te, tokolanda ba discours ya partage te. Biso discours na biso ezala kosangisa peuple azala bomoko. Na yango mokolo ya lelo bana ya Congo moto ekopela makala makotikala putu ekomata. Lelo baza kobimisa liste provisoire ya bakandidat président. Nayokende lamuka netombela pa. Lelo bakobwaka liste ya bakandidat président. Lelo nde bazotala kiyungulu. Lelo bazobimisa buku bomoi. Toyebi te soki komona ekozala to ekozala. Lamuka netombela pa. Badossier eza kuna meke. Kasi eloko epesi ngai esengo, eloko epesi ngai mpufa mpe makasi ya kotelema awa eza ya komona ya biso kandida aza mwana mobali maboko pe, mwana mobali maboko pe, komona ye Fayulu Madinima maboko makasi mpona président maboko makasi maboko makasi président ezi Martin Fayulu aza maboko pembe. Kuna badossier eza kala ya bato misato bomba. Kuna dossier ya liboso ezali ya Monsieur Chilombo. Mais lokola justice ate yango na monoko na ye ndeko Chilombo akomisa justice lokola mikate abandaka kotafuna yango mikolo nyonso. Bazuzi ya lokuta, bazuzi ya corruption, bazuzi oyo baliakaka nyaka ya peuple ya kiboyubi bachange dossier na ye. Balobi boye Bokosef Kikundi akotisaki requête ya accusation ya Chilombo na retard. Toyebisi bango ate akotisaki na retard, mais à condition bondimaka Chilombo atanga kelasi. Nayosote lamoka netombela pa. Le problème eza retard te. Le problème eza ke vrai ou faux Chilombo bakombo eza ebele. Dossier eza vrai ou faux Chilombo atanga kelasi te. Otombo te. Likambo na biso eza likambo ya requête ya retard te. Soki balobi ke requête ekoti retard, c'est que bakomprendre ke moto na bango makambo oyo bafundeli ye bato wana baza na ye. Lamuka netombela pa. Lamuka netombela pa. Moto ya mibale bafandeli dossier kuna eza ndeko Moïse Katumbi Chapwe. Mes chers amis, totikalaka na logique politique. Soki oza na opposition tikalaka na noko eloko ekoboma bakongomani, eloko ekoboma bapolitisi ya Congo baza kobunda mpo na mboka te, bakomi koluka betere na ba. Eske mwana ntango moko bazali awa? Eske mwana Congo moko bazali awa? Eske tokobeta maboko makasi mpo na biso moko kasi na mwana malini ekoki biso makasi bana ya mboka oye. Bapolitisien ya Congo bakozela su mosala mpo na mboka te, bakobundela su mboka te, bakomi koluka betere na bango. Monsieur Moïse Katumbi tozaki no na kati ya lamuka. Monsieur Moïse Katumbi tozaki no na kati ya opposition. Elobi opposition na kokoka te ozi bango na union sanitaire. Kokota union sanitaire bokoti. Bilan ya Chilombo, négativité ya bilan ya Chilombo Katumbi mpe na kati azali. Bango moni ebebeli yo olobi nga union sacré te nazongi na opposition. Opposition ezali place ya kopotaka bozoba te. Opposition ezali place ya kozala kasilona lokuta te. Quand on parle de l'opposition, on accepte la souffrance des peuples congolais. Ayo kozonga na kati ya opposition a combattre moto oyo bayebaki ne mbongo. Moto oyo bayebaki ne mbongo a changer maloba, a changer cas, a changer makambo nyonso. Lelo Moïse Katumbi banyaki lokola baka. Lamuka netombela pa. Nayoka bele te. Lamuka netombela pa. Lelo Moïse Katumbi banyaki lokola baka. Bakayasa. Balobi Katumbi dossier na ye naloba moto akontre sikoyo Moïse Katumbi ye ezali Lambert Mende. Lambert Mende lobi aleki na télévision akontredire maloba ya Alexis Tambwe Mwamba. Lamuka netombela pa. Lambert Mende alobi makambo Alexis Tambwe Mwamba lobi eza lokuta na 2017 ntango Moïse Katumbi akokende pa Alexis Tambwe Mwamba akamata
certificat ya identité Tambo Mwamba alobake Moïse Katumbi aza italien lelo lokola Tambo Mwamba akomprendre ke pouvoir lisusu na ngambo na bango te ekomi na ngambo bato mosusu Alexis Tambo Mwamba achange maloba mais ce que j'aime lobi nango babengi Moïse Katumbi na France 24 lamuka netombela po babengi Moïse Katumbi na France 24 balobi Chilombo tala Chilombo aza ndoki lamukoye Chilombo alingalinga te 2023 oyo akokende okende okokende te eza suni ya komona na Congo président tala classe te olongo te tala loko lamuka etongela pa Chilombo alingalinga te akoke président ekisengi président osoba président ya polole makomo te tala eloko asali peuple congolais oye batuni ye pesa biso mbula pesa biso tete oyo ezwaki diplôme d'état tokana bombabomba alobi pesa biso tete ozwaki diplôme d'état Chilombo alobi boye azwaki diplôme d'état na 1992 yamoka betombelaka Chilombo alobi azwaka diplôme na 1992 bakalikile mbula oyo abotamaki na mbula azwaki diplôme d'état Chilombo na 29 ans bana ya Kongo oye Chilombo azwaki diplôme d'état na 29 ans ntongo ya graduat na licence azwaka na mbula ya mobuloko bana Kongo oye bana ya Kongo oye ngai nazwaki diplôme gradué na 21 ans namukoye 21 ans déjà naza gradué mais Chilombo 29 ans aza diplômé d'état bambula wana nyonso Chilombo azalaka maloba ntango nasali barecherche tolobi Chilombo batinaki na mbushimai akende kotala kelasi kote batinaki akese tomoneba namukala tombeba papa na Congo eloko ya kobata meza te soki ezali na butu na moi tokoyeba ya namuka oye bamuka netombela pa alokete namuka oye batuni ye mosusu yebisa biso diplôme bisika ozalaki université na alobi nazalaki université ya Belgique na ICC totindi bato okende koyeba soki yaso batanga place wa bato kuna balobi kuna kombo na ye ikele mesharami oyo lokota ya boye ya ndenge infraction Chilombo mibale moto moko otala bakombo ebe na 2018 ndeko Chilombo apesaki candidature na Congo Chilombo Tshisekedi Félix mais na 2023 Chilombo ye kopesa Tshisekedi Chilombo Félix na ya Congo boye non nalingi okala bana Congo